moto ya péché kinga aye awa boye ati implice nakata vinae. Très bien. Et pourquoi ngai pena kolukate kena kanita 10 personnes na chapé 2 plus takata vina ngai. Donc bao bazwa bitenda wana bazwa ba mwa singa luketo tango ngoyo babongwana. Non, bayala ki soko pese oyo ko velo ko wana opese ngambongo na pese yo. Mais siko blo la pese baby na pese va passer. Congo TV is on a canal Congo TV. Bande ko balandi émission retard makiambi mbote bisika nyonso bozali kolanda biso na kanisi na lombango ezali première émission après le centenaire il y a le 6 avril. Alors le 6 avril misé o ezana mukongo nanga et memeli biso pe makambo ebele. Donc invité de marque Otokoyamba mokolo mwalelo ezali mwana Kenda Sango, le célèbre champion il y a lutte et Dingwe Motonangenge. Na kanisi eza surprise pour na bato mususu ezali kokamwa pour na bato mususu comment ce qu'il y a et dit le champion a koki kokoma na nkamba et pourtant toyebi. Vous savez ce que ça veut dire, mais lelo yeyo a komi na nkamba a kotaki banda mokolo mwa lobi oyo ezalaki le 29, nous sommes le 30 avril 2021. Ndenge na uti koloba première émission avec un célèbre artiste oyo Kenda Sango, lutteur moto makofi et Dingwe Motonangenge. Sans plus tarder, au fait, Tokoleka na jeunesse te banda catch ndenge nini comment ce qu'il a fait pour le loi comme champion. Vif du sujet à intervenir dans la chaîne ebele, dans la émission ebele. Lelo Tokotu naye. Pourquoi modification, c'est-à-dire à ce motende wana pour être comme Namboka Nkamba. Décision wana et utaki wape. Qu'est-ce qu'il a fait pour que Lelo a comme Nkamba a koutani na chaîne spirituelle na communauté kimbangiste nyonso oyo ezalia wa d'ailleurs a témoigné yango pe avec émotion tango azoko lela na madame azaki pembeni pe et ça l'émotion makasi bakimbangiste belé pe a sur place ba uti kolela mais pona ko zongi sabino na événement wana ya tongo toke na réalisation simanango toko zongela invité na biso. O kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. O kombo ya tata ya mwana tata molimo santu. Topesi maloba epa ya tata na biso mbuta edingwe. Kimbangiste oye. Nasali ne sengo mingi pona kokoma na lopango oyo. Na ye kotala nzambi na ngai. Atato bambaki mabanga na Kinshasa tango ebembe na ye yalaki esalaki ngai pasi. Nakansaka ke église Kimbangiste ali pona ba Congo na komi awa na moni bikolo nyonso ezali awa. Donc na Kinshasa bakosaka ngai. Ngai moko na ye komona papa na ye pai na yo na valise ya mikumba na ngai nyonso na ye kotike pai na yo. Papa na sengi yo pa. Papa na tamboli mikili ya poto partout na kena beti batu kasi nakoki kobeta yo te.
na komi wande na suki yo sali nzambe na nga mingi balingaki nga na yo tokutana te me na ye komwa papa simba ngai makasi na ngai esili epai na yo naza te na pouvoir moko te o bakosaki ngai bakosaki mais le reste tokosolola nkulisi papa ezali esengo mingi yo za nzambe na ngai ngai bakosinga mingi nake poto nake partout pa bamindele nyonso tu nakoki mais toza na nzambe na biso oyo nzambe mozalisa likolo na satindaki alobi yo vanda awa pourkui tozoboya yo nayebisi bandeko na ngai nyonso nazokenda Kinshasa nalobaki botika kokosa ngai makasi oyo ngai nazali na yango eza kolongwa epai na yo nzambe wa ngai soki yo pesi nga makasi oyo te nakoka kobunda moko nzambe wa ngai kamata mikumba na ngai nyonso naye kotika epai na yo soki nazongeli makambo ya mabe naliso mutu te ntango nakotika natika na motema moko opesa ngai valise ya bisengo nalingi kozonga maboko pamba te nalingi kozonga na valise ya bisengo ngai mpe nakabola baninga na Kinshasa nasukisi boye na kombo ya Tata ya Mwana ya Molimo Santo. Merci. Voilà, bandeko balandi, bouti kolanda émotion, ndenge Tata Edingwe, alelaki na miso papa et ba sermon na koloba oyo ya beti na miso ya bakimbangi sinyoso. Kaka lelo pe sangweke mokili mobimba. Motobolu kaka yeyo. Papa Edingwe mbote na yo. Mbote papa. Alors, eza na biso esengwa koyamba bino pour la première fois na émission na biso Retard Makiambi. Oleka pa ndeko na biso César Nginamau esango pe kenda pe oloba pe likambo etikala seko kino lelo. Soko za mobebisi, soko za ndoki te osokolaka bilamba ya ndoki. Lelo yoyo na kati ya nkamba topesi nzela eloko nini esali ke o se retrouver lelo na nkamba. Toka na sepeli mingi kokuma na kata nkamba parce que biso ba vedette nyonso teba na kaka soki ba bengi yo na poto ke kende na Vatican olobi ke obeti tangwa ke na okuta na pape ngai papa na ngai ya lisimo kimbango yango moni soki même na ke na poto nanga kova na poto tenga kana fanda mais le trou ya ko transport et ya ko kumba ngai awa na nkamba pona ya ko mona papa na ngai na ba oyo na zana ngo posa dans moni na yaki soki bongo ngai ko ya de poto bango mindele baza ko ya pona ko ba pouvoir na biso et biso mo konto ke na poto ba pia soto yi ba pouvoir na bango ba ko linga ya ngote biso ba tu mwindo photo fongo na miso esika wana tala Rome na biso tala ba Rome o binu mo wula na poto vrai awo yena nkamba o ya koyeba sekele nyonso ya mokili ndenge zo marche. Alors papa Nkambe ya mbio ya solo
mayolo baki na tongo tango kutani na ba kimbangisi nyonso kotaki pe culte ya tongo eleki monene, c'est-à-dire koloba ete papa limbisa ngai to bambaka so to bwakelaka papa diange na mabanga e ngai mwana na yo na ye kopesa makambo nyonso. Et puis bao bayebi ke dingwe na nkamba bayebi ke ye peut-être na sanduku ya bakisi oyo kopesa et batu pe bazozela esika wana. Est-ce que ezali geste oyo tokoko loba ke biso na miso bo tokoko mona yango te otiki biso miso akokufa ye moko kaka papa motayebi et est-ce que réellement na motuna nanga na koko loba c'est vraiment toi Edingwe Nankamba? Ezali photocopie te mais na Edingwe original. Soki na lobi kina kotika mikumba na ngai epai ya papa toke na ekobo poko ikopesanga mpe raison engo bateke na sala publicité na kamata ba poso ya nyama bamikuwa ya banyama ndenge na ndenge bamakasa na sangisa yango na kotika bino ntongo na lobi kina ye kotika biloko na ngai epai ya papa papa ko a jusqu'au pouvoir ya ko neutraliser nyonso po papa tika nzambe alobaki na satan nasali nzela mibale ya malamu na ya mabe yo moko pona nzela ni ilingo kende ntango so toponaki nzela satan tokenda nde na souffrance tokanisi ke eyalaki nzela moko malamu oyo ke tokendeki nde komibwaka na kata moto natali mwa ete na bino papa limbisa ngai na ye epai na yo kotala libungi na ngai te mabe nasalaki nasengi papa olimbisa ngai papa basali nga prière alimbisi ngai donc aneutralize biloko nyonso. Ok, na maloba na yo olobi ete papa na beta bato nyonso me yo nakoka yo te ozali ya solo nzambe elingi eloba nini? Nakanisaki ke papa Diangenda aza moto moko ya lokuta me natali na meki ndenge nyonso we donc ndenge aza wana meka ali mpenza nzambe ya solo parce que baeglize oyo bolandaka na balabala baminzami nzambe eza baeglize te bolanda ngai naza koloba na bino tosokola maboko na sani ndenge richera alobaki nini poste pilate alonga likambo na liwa ya yesu yelanga sani nasukola maboko tobiso mpe tosukola maboko tolongwa na baeglize binzambi toya mpenza na eglize ya solo oyo ezali awa na mokili na biso eyali kimbangiste soki osali erreur okoya koraisonne yango après. Ok, batata pe ba mama bomoni ndenge ndeko na biso ya edi azali kototola koloba maye oyo ezobima na sa motema na ye mais yambo to continuer. Je crois que toyebisaki bino le 6 avril coupure ya riban esalamaki mpo na musée oyo topesi mokongo et mpo na kosepelisa bino boyeba réellement que toza na musée tokosenga na réalisation na réalisateur ndenge aza wana apesa biso nzela tomeka nanu kochange décor tozwa mpenza fond ya musée mpo bolanda biso na ndenge elongo bani. Boyo kanga mosala oyo bozosala ekomi na suka botala mibunka malingomba na ngai ebelemi banana ngai ya mabonde ni boyo kanga mosala oyo bozosala ekomi na suka botala mibunka maya mosala na ngai ebelemi. Merci na réalisation na ndenge bo pesi biso penza plateau kitoko to pesi penza fond
na misé d'être au Takoloba, président de la République à Kata Ruban, le 6 avril 2021, au Tokokisaki, exactement 100 ans. Alors, Papa Edingwe, au Tikolobe, la Makamba pasteur, il y a un groupe de réveil. Bon, yo lelo au pesibilo konayo ba neutraliser nyonso ozo ngape maboko pamba te na plein de mapamboli. Mais kasi bateau yo initia bateau pesa ba mouchoir ya pemba tie boye motakwei ba coup de tête dans les vides, ba coup de pied dans les vides, ba kosuka boni yo moko grand maître ye non kamba otiki ba bazo tepa na mai. Mais bon, il faut voir ça la chambre de Manavango. Et loko na zwaki est-ce que les autres se regardent parce que le groupe Minzami wana connaît l'église, connaît le commerce. Parce que papa le bac en bien que mingi ba kosala commerce na komona ba kozwa kisi ba kotiana se akomate bible ati likolo. Tous on a miracle, ils ont les caméras de télévision, des bêtises, ils ont la télévision. Jamais on se montre à Kimbangi, c'est vrai que ça est ma bien à la télévision. Et donc les vraies églises, ils ont dit ah oui pas n'abuse. Une tout, la seigneur va faire des nions, namuta kerom, namuta ina kamba. Tanto oye na kamba azana pouvoir collègue parce que bamindeli bazo kosabiso tutika kolanda bango bamo baza koya awa bazo luka baye ba secret ya papa po bango bakene ya diangenda bakene na yango buza koye bati buzo fondra misute na la bakina bino plus tard pour ndima edimo makamba lobaka et la réaction pe boba ndi komona ya edingo siki Kinshasa Bisengo Kinshasa ville, Kinshasa Minda, Kinshasa banda kwa kitoko. Peut-être bango pe babanga nkamba ata mususu akwa kolala nekola nzete, ata mususu akolala libanda. Est-ce que yo olali malamu, olamuki malamu, ozokolia pe malamu et à la fin ou bien à réception, bazwa ki kombo na yo po futa facture ou ya séjour na yo? En tout cas, kolia même molingolia 10 fois. Bien que na tanga koiba Congo belge ngolia 10 fois nazolia 10 fois nazolia kitoko ndako nazolia ndinda ka président na moni ni facture na restauration ni facture na bisika ya kolia kutu ba lukile ngai véhicule zote musanga nkamba parce que nkamba za sika mukimeza monene OK et c'est sika muke mais eza monene toke baba ndeko na ngai boya nkamba bato bakobala bino ke boya na nkamba te baza batalokuta ndenge bokende kofana na église boza kosambela bolobi nini ke chaque dimanche okende église okende kosimba lite ya moko te okende koyekola escroquerie. OK. Solingo yoba liloba ya Nzambe yaka awa epa ya Papa Simon Kimbangu yinde Nzambe na biso. Merci. Likamona likambo ezaka na tango na yango yongonge koki oye na nkamba. Sikaboye nkamba pe mingi tango bayaka basokolaka na mai ya nkamba. Bakota pe na mosolo ke ndokotala nzoto ya Papa Simon Kimbangu ba mvua la misato, c'est-à-dire papa Kisolokele, papa Jalungana, papa Jangenda, mama Mwilu, mama Kinzembo et mama Bibi. Est-ce que yo oko visiter mausolée okokota pe na mai ya nkamba osokola nango okende nango pe na mabele ya nkamba? Ce qui va dire que Edimba okota konate en tout cas mosali erreur parce que papa Nzambe na ngai asa sokoli ngai na komi peto na kobanga ni okota na kata mayankamba pona kokende pona le bien bien ki avant kota na mayankamba na sengi papa asokola ngai na okotala mozole ya Papa Simon Kimbangu nazali kama ona kobanga te parce que na sina komi pepele ngana mwasi na ngai a miselingwe tuza kokende tosokola na mai
le sengo mingi ne okutana papa papa tininga na kusuka na mai ali makila ya Yesu Kristo kufanya kwa biso na le sengo mingi na zongi na courage ma pasi nyusa kina ngai papa sikali ko longola yango etikali awa na le sengo merci. Trape muzole d'ailleurs na 6h to kotaki église na kotaki na moni likamoka mabe na kati kuna te ndenge to mona ke pa na biso o kende na ba église binzami tatana zana ndoki bwa mais awa na yoki kindoki wana te o mwasne wazaye bwa zalibo awa na yoki yango te bobe gana ko changer parce que papa mokili eza komarche tokomi mpepe na suka mbula luka oyeba bino bacongolais ozala congolais ozala nani africain nani américain toyebaka soki moto alobi na yo ke ozokende poto na fin du mois bando luka batike obandi koteka na biloko ya ndako mpo nini ozokende poto mais bongisa nzela ya yo esika kuna kovanda jamais na mona moto neta la bite ki nazala bomoyi na bongisa venir na ngaso leo na kufi nzamba ya mbanga basala ya ngote benzela okene poto okamata biloko nyuso ya ndako koteka okene poto basala kerere ngana sina bongisa nzela nga okene poto na tekini na tekele ko moko te na yena kutana na papa le binanga merci abondeli nga na fuka ma abondeli ngai ngana comme pepele na tekinini ba boye bisangai me bile po bokene poto teka télévision ba mususu teka ndamba partia lopango pokene poto bongo ngana yena nkamba abo ngana yena nkamba na teki partia lopango na tekele ko moko te kaka transport na ngane bolo bakani ke olongwe matete okezando futika biye ngapela futika biye na yao kutuna komi abo na za olia ofele kutuposa kena vara nga yawa parce que kuna na Kinshasa biloko leki cher na lia ka biloko ofele yao. Papa Edingo, est-ce que oza quand même conscient que na simano batu bakoya ebele Zabalobaki bilangeza monene basali baza moke moto ya pêchaki nga aye awa boye ati implice na kata vie na ye. Très bien. Et pourquoi ngai pe na koluka te kena kanita 10 personnes na chape 2 plus na kata vie na ngai. Donc bao bazwa bitenda wana bazwa ba mwa singa luketo tango ngoyo babongwana. Non bayalaki soko pese oyo ko velo ko wana opesi nga mbongo na pesio mais siko bilo la pese baby na pese va passer. Ba komina kanda. Yebisa bango. Bilo la pese ko c'est baby. La komina nga mutaki mbangi. Non et baby te quand même que abandonné siko komino kimbangi. C'est baby nango. Et baby pensa. Donc to soit terme wana biloka edingwe et baby. Bino motoboso yango Kisalo Yampu Bunda. Donc voilà. Et papa, Ouchikolobe la séjour nayo Awa. Est-ce que c'est le même Edingwe après un kamba sur ring ou déjà moto carrière quand même et Kenepe Nasuka au format Batou Ebele Edingwe qu'est-ce qu'il est? Kata. Même Wali Pasteur. Oluka osala musala na tongo la moki akena bralima asali musala na ye ere église ya nzambe koki ake koyoka mate ya nzambe osoko ozo sala musala moko te okomi mandia ngai Edingo za obunda mena ko bunda sunne na ko bunda te. Ok, nakonda score règlement ndenge tanga na bunda sunne na ko bunda te. Pour ça on bunda kachite fona koma mandia. Nakoma muyibi. Ezali musala na ngai. Mais oyo sosi ya mopanzi za sute. Te. Mopanzi wana sagiri ka kimingi. 49 ans.
Ndoka mopanzi. Na sacrifice pamba bato ko kufa. Nga danger. Kuna banga kamukona kene cimetière. Bato bakuna bakani la kagai. Po lokolo yeno na maboko papa ko tiko bien. La banga okene mukona okufa. Eko na grave na ngai. Po bato bana cimetière bazela ngidingwe. Edingwa tinanga ya na yeko mona pasi. Sikumo ko yoka ke edingwa yi. Mais ça grave na cimetière. Est-ce que tango zaki na mondo wana uzako raisonner ngo ke bato zo tindika wana pe bazela kayo? Te na ko raisonner ngo te. Siko bo moto ye. Bo moto ye na ko raisonner. Bongo siko na bo moto ozongi na yo pe na maboko atata na yo. Bato ngo pe ba ko simbo kaka. Moi je crois pas. Ah, pas na moni moto ona commune yango. Tango suna ko sala kazi na moto mususu. Bon nzambe baza na moto na ye. Abe wana ya nzambe. Wana eza ya nzambe, wana eza ya logique. Tata nanga sasa nyonso na kobanga solo ko. Voilà to betele yo maboko. Wana eza ko ndima na yo. C'est que elonge ezali. Alors papa oye na nkamba ozelaki yango mingi pe ba hésitation ezalaka pona tango wana. Mais tozonga pe na carrière no tokozonga mwa moke sima. Obunda pe na ba o bazalaka bakimbangiste. Maya nkamba eza ko déranger yo te. Ah oui, mais quand même ko déranger ngai parce que na bunda na moto lokola Shaolin. Oui. Ala kimbangiste. Oya Bekatef nani boye. Nanga Steve. Agi kimbangiste. Na bouina Nanga Steve 2 fois, to bouina la maison na Imika a gagné ngai. To ko bouina na le stade de l'homme na Gitambo a gagné ngai susu. Kaka na Mayankamba. Mayankamba, soki ba bwake li okuna inoptisé. Soka bwake ngai na kwei. La bande du kana sa revanche contre Nanga Steve. Para mo con Nanga Steve ayo kwela maladie. Moi je ça se combat là. Il dit donc il dit comment on a vendu na bimé. Comment possible ngana beta kama Nanga na kuiko beta ite. Nanga era wa te bokana bumala ngali kamute. Na ba vérité Nanga na kuiko beta ite na beti mindele na beti nyonso. Kaka e pa ya Nanga il kaka. Donné parce que c'est grand ok oui. Mayankamba eza mai mosusu. Tout ça kana ngota. Ok, to sakana yango te Mayankamba eza ndenge mosusu lelo yo moko zo sokola Mayankamba wana pe ozokota mozolo ozokene pe na Mayankamba mama na ndako mopanzi akokene nango mabele Nkamba pa okene nango. Donc ezali un edingwe de nouveau na style ya bien ya bonzambe soki akobunda na nenga logique. Alors na tango wana ya masano nani oyo oza komona ke o soki na bundi à part bandanga o bundi na bango ba Shaolin mais nani lisusu na sima na bango oza komona ke akotombola pe bendele ya ekolo parmi batu na yo boza kobunda na bango soit mais bien que na comme déjà mon colo. Oui. Fayana tika kachi. Na sala jubilé. Mais sans ça jubilé parce que adversaire on a ko remplacer ngai na bimide. Pour ça on a tiki kachi na RDC ko fu. Ya mona zo fana na lukana muta solo ni na ko yiko sala ya. Ce qu'on a élève nous sont entraînés comme catch. Na lutte pour bien la lutte. Au Bimisa au moins combien de personnes? Bana sali catch na bimisa mutu moko catch RD. Sauf na misaka mwasi na ngamoko. Mwaso bozana yepe abundaka. Akobetanga. Mwasa moyiba sana. Mwasa ndokia sana. Mwasa libata. Bongo mwasi ya Angelo Nzamba azana. Azan Angelo. Sikoyo komi na Angelo. Ah. Mais il pas changer de département. Voilà. Moi ça pas changer de département. Très bien. Donc bolingana kana masano wana ou bien ayako yekola ngwepa na yo ndengo lobike yo moko laksa e. De. Et là qui défense dans laksa que on a balaki. Très bien. Oui, puis, papa et moi, c'est un pasteur.
na mission aza pasteur les jours ngaki na bana mwasi oyo famille balingaki ngai te mwasi nanga bina famille na ye lokola bolingi champion te ngai akobala papa leki na ngai famille vandi kamera bi olobi yabi sona bali papa leki te nakobala noko famille vandi te debi expliquer bisabi oui ngana ndimi edingo sana bakisi mina olakisa nzere ya nzambe ngana lingi dingo na mabena ye wana pona China tout droit abali ngai abandi ko yeba nzera nzambe pona ko tika ko pela ka difficile mon petit à petit les okende un jour na ka mostana le champion nazana besoin que nous visiter Nkamba pour nous visiter Nkamba ngabi mais moi ça nga kwa que nous trahir ngai to yego vanda ti abani ko te bano te na moni pera juste muto moko aye edingwe papa za besoin na Nkamba ngabi ngongi koki papa benga na Nkamba ya benga na Nkamba je transport na kita na un franc te donde na ye awa na ta na un franc na poche na ngai te na bika token to simza te koma 21h kokoma na komi na nzara wana orke kuna era na fulu moko babumba biloko babika te vana na za ba pesa biloko kolia bakoti na cuisine moni biloko ya kolia ebele le biloko balama kango erne na journal bakoli sanga indaka kolala na tali ndako chambre kuti na lali elikina chambre ngana kitoko na kamo yango na tona la moki na bino madame nangalo bi photo qui d'église ok madame nanga asambela kana ne apostolique natana kintwali pe bakwesa ka batute o mama na yondoki o tata na yondoki o mwana za misala mabe na muni watanga bino na ndimi bino bozali kambasoro na yo tana ba eglise kimbangisi binzambi kuna papatika tamsoko fana yo kaka muzalongwe Gabon alongwe France alongwe bazako yako luka kisi edingwe pesaka tiri clia batu baya ebele na kwesaka batu soki na congolais église na yo batu bakweyaka te batu bakoya te balingaka fo bamona miracle congolais zoba to mayele congolais azoba congolais azoba ngamo komusu na télévision nalobaki naza kobenga tous les pasteurs baya komona papa totia culte moko spécial na stade Verme pour que nzambe ameka kotinda biso Simon Kimbangu babi na ngai Simon Kimbangu ala mokandeni ngai bi tangu Lazare akufaki Yesu akende kosekisa Lazare azasekoki lelo kozanga sikoyo ke biso tuto fane sika moto sangana tosenga toleleba ya nzambe akoki kosekisa Simon Kimbangu ti lelo nazwa switi te bamonanga moto moko pamba ngai boloka bino molingi na bino te ngai nakenda ngai nakintwadi jamais na mona na télévision ba Facebook passer à Kintwadi asali gafti na mona konte kaka na binzambi mutu na mona alingaki mwa sabatu afiola ki mwana batu ayiba kyo ka mutu mena Kintwadi na yokina mte alors faut avoir une église na zoka ba bêtise. OK, Bandeko Balandi à radio télévision Kimbangi ce soit
bandeko bozali kolanda biso tokokende kamwa moke edingwe moto na ngenge auti pe ko visiter quelques sites tolakisa bino ba mwa extrait ya mike mike ebongo tolanda émission na biso. Voilà, nakanisi bomoni basito to tamboli nango papa edingwe atali ndako ya bachokwe oyo papa inogiraki awa na Nkamba et puis toke na Nkandiabola tokei kotala pe esika le 6 avril esika miracle nyonso et bandaki toke pe na Kendolo en passant par Mwanzakienga. Donc Nyoswana c'est un peu l'ambiance et puis que c'est pour la première fois site Nyoswa sali angote mais prochain voyage je crois qu'il aura le temps de tout visiter ici en Nkamba. Nabino ba e bozoko luka pe boya na Nkamba maboko eza kofongwama. Papa dit na kanisi to komi presque na suka pour te toper sotango s'occuper na makambo tali concentration ya misalo kosala. Donc nzaku ya chantier ya Bandundu pe akendaki kuna atali mais a regretté mingi mais je crois que yemoko a repesa moi mot na bandeko nyonso ya Bandundu chantier ezaka na sous basumo c'est-à-dire fondation. Papa otali chantier wana yebisa bato ya Bandundu bazoko tala yo ya bachoko moni yango ya bandibu kuto moni yango mais ya bato ya Bandundu na regretté makasi wera toluka mayeto kutana fali toluka mayeto kutana na kosenga na pasteur Denis Lezi atoza mutaki ntualite me na kombo ya Nzambe toyokana na toya kotonga. Donc obengi Werason, obengi Fali Pupa, obengi pasteur Denis Lezi. Naba politicien. Naba politicien, naba nganganza mususu neto ba musengo. Nyonso na bengi. Oba uta Bandundu. Ba redia miss. Tomeka kosala totuma lokumamboka. Na moni bandako ya lia bo mingi. Mais ya Bandundu ezate. Barisinga ka terrain ya Pamba. Tozo kotonga yango te salinga passe. To bakate to alibata yangwana Bandundu to bonga kate. Mais to kama ito changer. To tomo la pelo kuma mboka na biso. To za politicien belé. Chantiningo bilaya ki ababoye. Amonaki terrain Bandundu ndenge yali. Bala mai ndombe nyonso toyokana la président ya assemblée azalaki tatambo toyokana totonga Nkamba biso pe totia contribution ba région nyonso etina bata poto baza kotonga mais biso bato Bandundu bataka ya mai ndombe bana kwango tout ça est le comment côté tout ça va n'engona ka et ça linga passe pour ça ya kolila ou bien tu la ba congolais tout la ba congolais ngana kansa yiki Nkamba e Kintwadi et elle église Kimbangiste ezali église ya bataba Congo or que elle église de la région universelle
namoni bato ya poto, bato ya Congo Brazza, ya Angola, ya Amérique. Donc namoni bato ebele awa nakoki kutu koloba te. Mais pourquoi biso toza kose retirer tolingi kotia ata bopauvreté yango eyalaka ntina mbo na makambo ya nzambe alobi loboko epesaka yango mpe moto eza koyamba topesa nzambe abongisa région na biso. Ok. Merci bandeko balandi ya émission Retard Makiambi nakanisi ete na mwangonga oyo tozwi ndeko na biso tosololi na ye oyo azalaki nango yango nde awuti koyebisa biso tokozwa ye su mokolo mosusu oyo nzambe akosala eke tokutana ne awa na nkamba peut-être mpona baobjet mosusu na basujet mosusu a moyen tocontinue ezali te. C'est tout le monde qui veut voir Tata Edingwe le champion kutu papa ye moko abengi bolingi komona ye le champion Edingwe bato bandimi oui papa tolingi komona ye nakanisi tosenga na kamera moko atala nanu ndenge tozali entouré awa e bino pe bolandi biso na émission oyo tosengi bobetela ye maboko po andimete moko mosusu azonga tobetele maboko. Voilà, nakanisi champion tosisi na biso tokokuta na mokolo mosusu. Voilà, donc il est là aza koya poete tomeka suko sololale. Ciao, tobeteli maboko. Kimi wa. Nakotna mozole, namoni oyo namoni nakata mozole. Moyen na yebisa bato ezali te nakolinga nde bolandanga nsima mokongo mpona kozonga awa le 23 naza na ekipe na ngai complet bango mpe bayala saint lokola ngai nalingi teke ngai nabongi bongo bango babonga te nakomi lokola mobali moko papa moko azali égoïste liboso ya bana na ye famille na ngai mobimba bakoya baninga na ngai nyonso tokoya na une délégation de 20 personnes tokoya na sepeli makasi na oyo ngana moni na kanisaka ki elaka lokuta me ngai moko na moni na miso nakolinga koyebisa na bino te bafanatiki na ngai oyo aza na besoin ya koya awa aya komona makambo aya parce que kofana na ngai navandi awa bapesi nga facture ya chambre te bapesi ngai facture ya biloko ya kolia te bazo bokola ngai kitoko donc nandimaki te ke na kimbangisi ezalaka ndenge wana alors nakomi awa na nouvelle ville en tout cas esengo esalingi eloko nayaki kobanga kaka eske ngai edingwe nakosukola na mai eske ngai edingwe nakokomona cercueil ya papa diange Simon Kimbangu mais nakoti sans tâche eloko moko esali mpona ngai te parce que nzambe na ngai asabongisaki ngai deja naya kotala mpe namoni oyo nasengeli komona ntango nakomi na mai ya nkamba ebangisaki nga makasi nayebisi na bato balaka bagarde wana boyela ngai singa nakanga na lokolo soki omoni nazindi nasali meme 10 secondes nazobima te bongo bobenda ngai na singa na puluka nabima libanda parce que nayelaki kobanga mwai te ntango baforce ngai nayekota na kata mai ntango nazindi mbala liboso motu na ngai nzoto mbezindaki te motu otikaki libanda mpo kobanga elekaki babinol fo bandela na bandeli ya bamibale na koti ngai nakomi na espace nazalaki susi kotambola so likolo ya mabele te nakomi mai na se ngai na katikati mai likolo nakamwa yango mpe nabimi deuxième fois troisième fois nazongi nakobanga ntango so ngando aza na kati kuna akoki kobenda ngai nakende encore nagangela mpe bato wana pourka bopesi nga singa te nakanga na kuna monaki lokola baye nde kotika ngai orke bakenda koteka ngai te nasali makambo surtout bien nafungi mpe misu namoni oyo nasengeli komona na kata mai
mais nakolinga bino moko boya bokota na kata mai poso na yebisi bino bokondima kati bakate edingwa kose nalingi bino moko bolanda ngai le 23 na koyala awa bokota na kati ya mai omona nini onga na monaki